balobi mais yo bomite na disolo ngozane solo eza que nazaki na place na ngai ya prière babengaki ngai vers 17h30 na numéro église ezap na numéro ya fille oyo église ezap eza na Mombele église nini numéro ya fille oyo église nini c'est Sion. OK d'accord babengaki ngai na numéro ya fille oyo que vraiment donc kita likambo eza awa eri ngai na kiti embouteillage ezaki makasi natunaki bapesanga précision eza wapi précisément parce que moi j'étais du côté Kimwenza l'horaire na komi bapesinga précision que non les cas stem quelque part là na ye na komi la sango na moni mutu te na ben encore pour que sambela te balobi en tout cas babomi mutu awa to lokoti comme numéro na yo na téléphone na nde to bengi yo na na komi na tali na ju somme. Je voulais ramasser ces histoires que na tchana mutuka na benga batu to tchana mutuka somo ekaninga ye ba okuti pe mutango na kuti oya benga kingati na kuti oya benga kingati okuti ka ebembe ka ebembe yo moko yo ki somo mama na tiki yango na sina lokotaki déjà sac na sapato moko donc ekota déjà na mutuka sanke na yeba na suivi somo na tiki comme okende que vraiment donc na benga police baya ko sala constat nde to komi quelque part na rompengaba baye ko kalinga ki en tout cas obomi mutu parce que na utaki wana que obomi mutu mais na bomaki mutu te ngaite yo ba benga ko na qualité nini aza fidèle na yo ouais ole ba bengi yo mbamo yo moko démarrer ti na lié na silisaki déjà ya crime même na sisaki déjà de prière. Je commençais déjà à descendre. Bon, en tout cas, na le canal en adresse wana, na comme une adresse, na kotipe vraiment donc bembe. Muta benga ngai ou bato benga ngai, bazala ki soutien. Oh mais tout moni ba sous-vêtement et lo inquiété na bato. Ba sous-vêtement na eza na sac na yo ngoli na sous-vêtement na sac na ngai te, il faut le ba bien na sac na ye. Oya ye. Lamba eza na question. C'est toujours un commandant Tozongila. Commandant, bonjour. Bonjour. Expliquez biso to moni bobimisi ba marteau singa biloko za mu ebele awa. Et puis bokangi musai na nzam. Disolo zande. Disolo ezali ke lobi na 21h. Na vandi na porte à bureau pour na ali officier permanence. Na tiki soda moko. Na tiki soda moko. Misus na tiki mabokende bokanga musique. Na bana ngamba monga fula po abari na ngamba monga fula mingi. La biba 4 musique na bango. Entend baké na mongara 2 personnes en moto ba na moto vide. Mbang pa commandant le kombe wana kombo na ngai. Commandant le kombe jeep mo rezo ya boy boki moi si kasi taka ba lo baboy. Jeep eleki wa ba monga pe na mati na moto na vie agent wana ko to très bureau bon. Petit a cabine waza pemel mo atikala ki awe benga ba soda. To landi na point à virage na biso na na beti bo telema a doublé. Toke neti na entrée à Virunga embouteillage ya la kiwana na kiti na ina avancé abimi deuxième bande akei na komi na porte ya poste na so fidi ba chef de poste na aux témoins embouteillage ya la mutu apete na kiti ma bingo seko la police antenne boya mutu ke boke mba mo abimi lisusu a vers rond point ngaba koko makomi place à Kindele ngabu na olanda siko na makolo moto na agent bazola ndé na sima ngasiko na ndo kima mbangu na moni sprinter ndenge sala manœuvre Kindele wana na bimi liboso na yaki 3e na bini kokuma ka binga udvelo kumina sani ngabite ba kanga ote mutu ka mo jeep mo eza kuna ebwaki mutu ya solo atele minga mo na ye na porte na ye ngabite bosi melote pona ebani pe kuna mingi kuna mo doyen kuna bosi mbate ngam na landi ngam na bosi mbate ba moko ba yeko tubola pine ko asima tanga ki pouf kizinga bi kitote matanga bino na liwo nga na matate yo kita penga contact ayeko kita apenga contact na bloqué na kindenge na fidi na makulu na tiki agent asali nini concrètement te ba lobaka boki mutu me wanga na monité to landeka ndenge to soke information tant na vie na tiki na fidi bakangie na kati ya bureau ngabi abimate na ke na zimu tukapo proclamer public avec mingi to tumba to sani
bazwi na yeko tia na poste à fille de liboso ne na zongi mbango na yeko luka intervention pour qu'on a teki élément pendate na komi na intervention sans battre bino hop ça matina cet élément na zongi na moto na kuti pe capitaine azana na belema tozwi to kitina to tana na lié pendant tout monde le côté to kitina bana na moto ti na lié to okuta fille alala comme ça tel le beaucoup ata déjà okufa basinga awa na maboko basinga ya bleu basinga avec des traces ya singa on a beaucoup na nini voilà jusqu'à niveau là tout le monde est dans le côté na bi bon magistrat mo para pembe no mulumba abimaki ba mo abi ah ba na ka isango na bengi déjà procureur abaise au PGA na passé rien na passé passer na pe procureur o abiso amatete na informé abi bon ça va le ko kombwe o dégager corps bon tinda rapport na bi ça va to longoli corps to zina na mutuka ya biso ya mbata ti wana to komi wana mutuka pe kufi ayo benga mo colonel ayo tinda jeep kutu tanto to komi na mort ba okitisa corps nde au mona position oh tamba chitika to mona awa pena na kingo pota ekatansi pota chauffeur na biso awa azana image azana image bata ya morgue ba mona oh nini ko batanga ki ba mo to pota mona biso ko to no mara ba sinyo donc ande pota mona nde to zongi tanto ye to zonga ki pinepe to ngisa biso to zonga 4h30 okoma tokomi na procédé pour auditionner tant auditionner azalaki na catégoriquement koloba eza pe wana omona maintenant na lobi bon sikoyo pesa sac pe comme à disposition na ngai toke no fumo toke to fumoli pe na sac bimisa nyonso ndo bimisi ndo tala capitaine Mohamed ndiye tisemo esalier yelinga oboya afungola l'image à liboso moi wana na elamba oyo na jipo akufeli donc ba batabla na ba jipo na ngela na tia elamba oyo to tunye question mais yo ba o edite metal esika nande ay ko ba ça malo ala kisi oyo vital oyo ezaki na lokolo na oyo akufaki ngam na longole yango kana ko ta mo oyo dans la sapato na mutuka tisiko ezaka na mutuka donc moko za na mutuka oyo ezaki na lokolo ekangama ngam na longola ki nkolongo ngam na fungola ki na ga oyo ezaki pembeni bon marteau yani ebiti na singa oyo pe yango ezalaki en disant hier le bien taba ndenge effectivement à lobby mon colonel a bien en tout cas beau salisa ngai na si na koi ba preuve ezali na kokipe bino to tangi mbongo tangi 72 000 francs congolais yo tanga bozo moyo chef antenne habitant yo le bail 80 à 70 tout au monde 70 ba zinde ngini la paix a saisi il y a yo junior so ezali wana ndeko précédent qui aujourd'hui bon oh 600 francs pour que na sac à moi si yango 600 francs pour que na sac à moi si na kombo na yene ko pesa soko identité électe maintenant on a ko tanga a on a ko mona pe kumba chiki mango kalonji na bien effectivement à l'objet aux airs ba corrompre bino ko tika en tout cas mon mango to lo baina mbongo corps à mort d'homme et Hollanda biso makila tu vas pas soldat to bandi liote tu vas acheter comme na c'est que tu es bien battre là auditoire moi na biso te donc pasteur a bomundi il me va bimondi mais image ezali tu vas tu apprendre à d'accès no bomon téléphone c'est comment qu'on a appelé bakoyebisa l'église ke bayebi mwana bakoyebisa kayo ke mwana oyo bayebi ye epuis bayebani bayebani tala moten omo molemo mwana mwasi ya mosika te eza pembeni awa toyebi te so aza papa na ye te bayebani yango eloko nayebisi yo omoni mwana mwasi oyo
toboye bembe limo la tongo moso totiki ya akovimba ekoma befe mosusu tokobosana ye molimo mwana mwasi oyo asambelaka ya solo papa wana tokende so toke wana komanda na poseka 2 questions na 2 questions wana baokanga ye calme akangamaki te